pour vraiment dans Likamwanzela en tout cas ils ont vraiment mabé makasi voilà biso donné tous abo tant que tout na rapport toujours tout raté mais c'est na tous transport en moto pour na ko sala moi ravitaillement au commandako mais même à ta moto en jour donc la difficulté est à makasi je pense que nous avons eu moko nzela mo vraiment ndenge zali je sais na foba meka ko nzela opo tous à peu malamu tout d'abord tambola malamu donc ceux qui me bongi wana vraiment côté nous ko za malamu donc awe za ka ceux qui mbole beti no bo za transport exact moi difficulté mkezala ka mabule l'équipe vraiment nzela mabule l'équipe malgré misale ezokende mais mabule l'équipe na so basali yango ba réflexion yango ne créer ba embouteillage makasi donc il y a bien l'embouteillage c'est couvert à travers Maboule donc si on attend bien au monde appelle Maboule l'équipe vraiment ma casse dans le monde et puis ça a une difficulté parce que tu as visité la presse quand ça vous propose le ça mais habite presse en Rwanda nzela oyo salité l'équipe bazobongisa kango te bazobongisa on dirait neti balingi te on dirait mituka bagenda oluwe yango eye après bagenda kozongisa tala nzela oyo oyebi kombele ezane nzela ezala arabe so ya nzela eza te soko avanse kuna okende komona pobele eza wana ebele non. Bonjour, bonsoir très chers internautes de la chaîne Yabiso Podcast TV. Ça n'est pas la place où écoute Sibino. Nabi Kabino Bolinga original peut aller là bino ya trop. Voilà original qui tibongo na mabele ya lukunga. Oh place naza où eza Prince Kasavubu. Donc si vous voyez bien derrière moi, na simananga nyo sona Prince bozo mona Kasavubu oh et Kesuka na boulevard du 30 juin. La fois passée, mais on contacte Sabino, tu as découvert qu'il est le mobile sur Nabino, Prince Yabokasa. Voilà, je sais que le CP là qui, ma femme a l'édition originale à PCLA Bino. Voilà, et puis là derrière, mais le caméraman a joué la caméra qu'on a, Sima Mukongo, la caméraman, et ça bon, Prince Kasavubu, donc tu vois, on va dire qu'il est boyé, ok, Bima, boulevard triomphal et puis on continue Prince Kasavubu ok victoire ainsi de suite voilà Prince Kasavubu on mona kenati na commune ya Kitambo keti na boulevard du 30 juin et Suki voilà donc on est sur le lelo pour nous la bien plaisir de découvrir ici sur Prince Kasavubu tout le monde a déjà beaucoup ça faut passer ndenge zalaki lelo to yeli ici sur na Prince Kasavubu to meka mki ko découvrir ngo elongo biso na bino mais na kota bongo te comme d'hab na pesi le trio basalam ebele bisiki ezoni bino et puis na sima caméra na zona yemoko mona muke donc voilà na bangenge na ye Jordan na message na Josué Mbungu na saluer bisiko zali donc na sima caméra na zona bongo na Jordan ozo sala que original ma bien na binini voilà donc to loba pena mingi te parce que to découvrir nzela ya Prince Kasavubu ndenge yango ezali soki président malamu to yebite soki président mabe to yebite mais to mona déjà na sima na kuna mo ba travaux mo réseau salama donc c'est-à-dire ngambo na commune ya Kinshasa voilà na zone ya Kinshasa commune ya Kinshasa bandi na immeuble bezo mona o parce que direction o eza direction ya Rwakadine naza place naza o eza croisement Rwakadine Kasavubu croisement Kasavubu Rwakadine voilà de me comprendre ngana libanda na makelele Rwakadine oyo yonde ekaboli ngambo wana to na commune ya Gombe et puis ngambo yo to na commune ya Kinshasa donc bozo mona déjà na nzete wana eza jardin botanique le jardin botanique wana ebandi na commune ya Gombe na biso toza kuna te tozande na Prince Kasavubu awa ngambo o naza eza commune ya Kinshasa et puis ngambo po bozomona o eza pela commune ya Kinshasa donc c'est-à-dire commune ya Kinshasa ebandi na Prince Aboka South Lexeki la fois passée et puis ekei ekesuka ti na Prince ya Wileri voilà donc toza siko na Prince Kasavubu awa tolito découvrir ngoto mekana kotala nzela ngo eza ndengeni merci beaucoup wana boyandi biso juste après ba image voilà très cher internaute donc tozoko bakaka na idéologie toza nango tomeka mpe kosola mwa ndambu na bato ya nzela bameka moke kosala mwa commentaire mpona nzela na bango oyo ya Prince Kasavubu donc tomona déjà mwa mabulu deja ezali parce que aka mingi bamoto ndenge mingi ekomaka koto mituka pena te parce que na place ya boyeso deja mituka ekoma ebele
déjà côté esalaka embouteillage parce que tout le monde a déjà moi libuli moko ezali awa voilà toyebi te bango bakolo nzela peut-être bakosa mwa commentaire moke si nzela na bango oyo ya Prince Kasavubu parce que Prince Kasavubu oyo eza mpe nzela oyo eketi na di 30 juin kuna donc nzela mpe bakonzi baleka yango oyo nzela bato ebele bazoleka yango oyo tomeka moke kosola mpe na bamotokero ndete bobana portugais na bamotare bameka moke kopesela mpo na nzela bonjour papa kombonani papa Ribin tomoni mpe motard ameka moke koloba mpo na première nzela na bango tosepeli koya kotala bino na Prince Kasavubu abomeka kobeta mwa moke lisolo parce que tomonda na nsima kuna bameka kosala mpo na koto eza ndeni mais mpo na koto babongisela bito na ndenge kabamba kuna mpo nzela eza mabe fort na ndenge kabamba ozi babanda kabamba ti bokasa nzela na eza bien te yango so bato bele babi oke bomarché fo bambongo mataka ya likolo mpo nzela eza bien te bele bamanta baboya bakende bomarché mpo na nzela wana bongo koto boza na bino bien te koto eza bien te fo babongisaka koto omoi te koto eza bien te mutu mpa koya mpe boye mpe akwei mpe est ce que ezosi arrive mpe déjà oye na moto okwei bato ebele bazokweya parce que esengaki babongisa bino nzela babongisa bino tikotaka bamba kuna bonjour papa bonjour maman papa kombonani oui comment on a pasteur Pierre Jean-Pierre pasteur Jean-Pierre de pasteur JP tomoni mpe Nicolas moto toyebi koza no passager omeka mo moke kosala commentaire par rapport à nzela oyo Prince Kasavubu vraiment merci en tout cas merci beaucoup pour vraiment na likambo ya nzela en tout cas eza vraiment mabe makasi tala biso donné toza boye ntango mosusu tokendaka te tozwi motuka te mais senga tozwa transport en moto mpona kosala mwa ravitaillement kokoma ndako mais même ata moto yango ozwi donc badifficulté eza makasi je pense ozomona kaka yo moko nzela yango vraiment ndenge ezali ezosenga fo bameka ke kobongisa nzela oyo mpo tozala mpe malamu toyeba mpe kotambola malamu donc soki nde ebongi wana vraiment koto nyonso kozala malamu donc awa ezalaka soki mbula ebeti me bozwa transport eza te donc omona kaka badifficulté fo koluka botambola bamakolo donc eza mpena malamu te osengi vraiment na l'état na biso asala vraiment par tous les moyens pour abongisa banzela oyo merci. Ok, merci beaucoup pasteur J Passangi dans l'état congolais donc abongisa biso ka banzela pour que ça bien mingi. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment bonani papa? Monsieur Liévin. Monsieur Liévin. Ok monsieur Liévin, mais comment vous pouvez faire un commentaire par rapport à Nzela na mie presque ça vous ndeba ndeko balobi moi difficulté ni besoin kuta manangwa. Bon moi difficulté mukeza kaka mabule l'équipe vraiment na Nzela ngo. Mabule l'équipe malgré misale ezokende mais mabule l'équipe na so basali yango ba réflexion yango nde créer ba embouteillage makasi. Donc tu vas pendant l'embouteillage c'est couvert à travers mabule. Donc so atali bien au monde appena kete. Mabule l'équipe vraiment makasi. Donc on au monde et puis ça a une difficulté makasi. On a mis un ko le basiko pona ba meka mki résoudre situation la vie. Bon auto senga ezalaka ba améliorer misala et que na moins rapidité na place que na malade ndenge ekende. Ba améliorer ba accélérer vraiment pour que ça puisse avoir opportunité on les cas facilement. Ok, merci beaucoup. On va continuer. Bonjour papa. Bonjour papa. Papa Kombonani. Kombonanga, ambassadeur de la paix, Inonsobe, le Noir. Wow, ambassadeur de la paix. Tout le monde est un peu montard, le grand montard. Donc on a aussi un commentaire par rapport à Nzela Nabino. Parce que tu as visité la Prince Kasavubu au Petit Boza. Mais habité Prince Rosandeni. Nzela Oyo, salité l'équipe. Bazo bongisa kangote. Bazo bongisa. On dirait net balingite. On dirait mituka bagenda oluwe yango eye après bagenda kozongisa tala Nzela oyo ebi combien des années Nzela ezala arabe so ya Nzela ezate soko avance kuna okende komona pobele za wane bele soki tembe kitakaka yo moko omona nde pona ngai eloko na moni yango wana mais to moni Nzela ngo kotala na sima na ngabo nazomona ndi bandi kosela bino koto ba komate basuki ka kuna wana eza neti ba théâtre po place wana oyebe sali combien de mois eso oyebi mois esali ba 8 mois ndenge eza wana metala distance ya Nzela wana so ozwa ti kabambare esali combien de mois donc Nzela muke ezubiso 2 ans ona mesilite omonite omona ngote esili nanu te ti esila combien des années vérifie papa kitana ni kamera na se yango nanu esili te siko lembongo tana nga pas de
Ngobileli mbongo tapo ndetikali. Ndetikali malenge. Mama Argentine ngubila sikeli bisonde paf. Yanzela. Soki mbule beta akoleka te. Soki tembe alikile mbule beta oyoleka. Ok, merci beaucoup ambassadeur de la paix. Donc on continue quand nous toujours ba moto ba so déclarer ndiana mama pense que ça vous ba lukela mo ambon pour na boko la famille na bango mais ba binzela ngo m'appeler bonjour papa. Bonjour maman. Ba kombo nani? Maurice. Mota Maurice paye yo ameka muki ko presse la pour la presse ne presque ça vous ba monsieur ba presse ça mabe peut-être yo ko meka contribuer que te presse ça ngo ça va. En tout cas presse ça la ki meza mabe na ta ya ngobila. Ngobila azoki mbongo lukuto ya muyibi ageko yibo mbongo pour la sala presse. Mais banda zoki mbongo de molage ko sala kité. Pe asala ki presse la mukuse. Les autres moni tango ba ici Daniel Bumba, le gouverneur de la ville à Kinshasa, a besoin de béton. Le béton, c'est une autre sebeli nango. Mais encore nous avons la souka. Le béton va salir côté. Le béton va salir na besoin de jardin botanique. Na presque ça vous. Ne peut pas salir. Mais encore nous avons la souka, béton tina souka. Pour ça que presse ndambu béton ndambu et ko simba te. Asa la neta décision na ya ko sala musala. Alors que la partie de Daniel Nani on a sala ki liboso atika ngasa la besoin de musala. Et to c'est ngo. Ok, merci beaucoup Ngi. Basela boka presse babi esu kwa kuna te et comment si bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Victor Mouya ya Kabanto. Papa Victor Mouya ya Kabambi. O meka mki ko presse la pour ndira na bo salela ya Prince Kasavubu. To moni ndira ngo za mama bulu, je sais pas peut-être ni ngo yo ko batia na kati wana. Bon, la libération de sinon moi félicitations moi pour te remonter mon résultat par rapport à notre libération je l'ai agité la plupart de nos victoire on comme beauté moi là ba comme ya comme penalty na commerce a déposé pe bateau mais pour mes amis Moussa les autres salles mais mes amis lanterne makasi comme na ya ngwana baka so simbi place musuba tiki place musuba tiki place mais pour na boulot toujours mona pour être comme ya okitana ko matapena moi circulation et comme au monde deuxième point est l'espace baoleka bato na so benga bazongi sur nzela donc moi création d'embouteillage on dirait que quand va chauffeur on sans sini ko baluka ici comme wana ba modèle nous c'est créer partir wana na pour na boulot moi mukie mke to mona ti ko comme il y a quoi commerce wana Kasavu commerce moi dirais d'être okitana donc c'est-à-dire bazoya pena bo nyos bo ça bazoya déjà de pousser un penalty moi de commune à itaga commune kuna moi transforme quelque chose à 6 yango parce que deuxième match nango et si l'intello mo continuer si victoire to commune à moi de la bien sûr. OK, merci beaucoup papa, merci beaucoup. Donc c'est-à-dire que toi déjà excusez, dans ce que toi déjà moi ça va. Ndeko lobi que bah comme déjà moi bien par rapport à Bazalaki, bah on a Simakuna déjà Moussala les autres salama sauf que Moussala est kende lent. Donc moi lenteur ezali na Moussala mais Moussala ezo salama. Bah ndeko leli abiso ba comme batambisi maboko ba komita na victoire et au sala bango bien makasi. Merci beaucoup donc toujours continuer. Toujours ko bakaka toujours continuer. Toujours ko ba parce que ba mota bazé belé bango nde ba kolonzela bango nde ba meko pêcher la malam pour nzela. Bonjour papa. Oui bonjour mère. Papa comment nani? Crispin Tumba. Papa est papa ba o ndeko bazolo ba papa ya nzela na bino ya Prince Kasavubu. Ah ouais. Par rapport à ndenge ba renouveler ngo. Non papa ndenge ezali mo ba difficulté ba okutama nango ou soit maman eza ndenge ni bino nde ba kolo terrain. Te difficulté to la ngo ba pona ba roulage o ba saka tracasserie awa. Par exemple neti nzelo pona nga ngo ba geza chantier. Mais au mona ba matiti na avenue Itaga ba telemi wana tracasserie pourquoi ça va tourner so même bakia yango ba otala bakia o memite donc après ça va bakia après ba zoom moto bakena ngona po bimisa ngo 200,000 mais bazo ka biso na raison que non o eza sans unique en fait zela eza bazo sala ngo eza kwa chantier eza nanu et bani nanu bato wana ko legate donc eleke la biso nde trop. Donc tu éviter bango batina bango baza ba chef na bango bien bango mo bala mo na tongo boye bango ba bandi makambo na bango ya tracasserie wana. Par rapport à Nzela no ko banda awa presque besoin na roi kadinga wa si ko koma na victoire Nzela na mbo okene Nzela na ngo kitoko to tambola bien
depuis balongoli bamama baateka bamipanzi ya nzela ezango normal sans problème nzambe asungaka oyo balingi batyango beton nyonso mobimba mabulu eza te bon mabulu eza yango principe ala mais bazobongisa kaka misala ezokende pena bien vraiment ndeko leblanc alobi mpo na ye nzela eza nango sava mabulu eza nango mais bazobongisa nzela ezokende nango bien. Merci beaucoup papa, merci beaucoup. Ok, en tout cas on continue toujours koba kaka tomeka muke rejoint avis bandeko toujours continuer quand tout le monde peut papa un motard bonjour. Papa kombo nani? Ok, papa le bien zone na likambo lo baté. Voilà toujours koba kaka toujours continuer bonjour. Bonjour. Papa kombo nani? Christian Poudi. Pardon? Christophe Poudi. Papa Christophe Poudi muke pona prince na bino o. Prince Kasavu belai mabe. Ezalaki mabe mais arrivé à président. Et commis moi bon bateau arrivé à président oh le président va belé président et arrivé naé ndé ba bongisi ba longoli ba salité tout monde se connaît misale bani na commerce ezokende malé ndé misale zo ça maboko toujours espérer que okendeti ndé toujours mona eza bongo ndé toujours mona ki ba bani na commerce Prince Kasavu bazo ya malé ba komi déjà à Wakading. Donc, toujours espérer qu'il continue vraiment bon. L'anter ezali to rapide. L'anter eza makasi. L'anter eza makasi. Comme nous avons par rapport à l'anter wana. Bon, l'anter tu comprends que ba chantier tout le monde est belé. Peut-être ndé yango muté ça l'anter bon. Mais toujours c'est pilato senga ki ba ça ngo mbango. Qui si là pour la eza bien. OK, merci beaucoup. Donc toujours koba toza siko likola moto tome kotelisa banzela kande ezalaka toza sur Prince Kasavu bwa voilà donc oyo eza voilà donc oyo toleki wana eza déjà veni kato toleki déjà veni kato toyoki esiko vers avenue Louvois toyoki Louvois et puis Louvois lac Mwero et puis Itaga. Voilà, donc voilà, déjà c'est presque ça vous même place au Tozao, place au Pesaki ma belle makasi. Pesaki vraiment ma belle mais bah ça déjà ça va. La minute est déjà dans les bancs. Déjà vraiment dans le marché central. Pas de besoin mon. Voilà donc toujours c'est presque ça vous. Désolé parce que presque ça fout bango ba fulu donc mato quoi ba to sala ngo kala mingi te ba betengo malam mais ba fulu zongi lisusu to comme na itaga yango to leki voilà toujours sur Prince Kasavu tozo koba kaka tozo kende même deka ba moteur ba to lo ba ke moi misala zo salama eza pena chantier quand de bozo mona mituka chantier yango et ça la musala yango wana do c'est-à-dire musala ezo salama tozo koba kaka place oyo ezalaki mpena otia lokolo te voilà donc so musala ezo salama fo tondimaka mpe quand même nde balobaka esika oyo je crois bato nyonso bayebi baitaga oyo balouvoa balak mwero bakato na Wakading balowa ezaki otia lokolo te mais tomoni déjà ba béton nango kande bezo mona ba béton voilà en direction bezo mona to komi o c'est na direction isoki toujours si Prince Kasavu bois mais direction on peut voilà allez-y comprendre donc moi salité zali vraiment ba terrasse un peu bouché côté pour toujours mon Prince non ba sali en côté voilà et puis moi embouteillage zali makasi ya on monde ba moteur ba déclarer bazo senga ba sala ba nzela tant ils la bien bétonné et faciliter bango même l'embouteillage parce que le ko créer ba embouteillage et ça ba mabulu les mona oyo
mabulu oyo donc voilà so basaleli bango nzela oyo bongi esalaki embouteillage ezala vraiment lisusu te. Voilà, toujours continuer croisement isoki Prince Kasavubu toke découvrir yango biso na bino elongo. Merci. masolo ya nzela oyo eumeli andeko na ngai olinga susu makambo moko te parce que bamitema mabe bakongo tosangana bomoko tobengela pouvoir o bakende parce que bawumisi masolo babebisi masolo tala nzela ekufi mbula boni bana babotami bakoko bayo bakufi toboti bana babima baminu tala nzela ekufi oyo eza boye te gouvernement oyo zéro. Voilà, donc je crois que bino mo bozoyoka na ba passager na ba motard basusu baolela nzela eza kokufa vraiment. Donc mawato kwa mabulu yango oyo nzela ngunde yango oyo salite eza tellement makasi. Donc faut comprendre quand tu as du cola moto peut-être le monde a moins mukie image comme ça bini ba mabulu eleki trop na donc trop de mabulu biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli gens toza nango ya découverte na biso ya nzela plein ok siko vert croix rouge. Voilà direction oyo yango eza direction croix rouge yango wana toleki. Voilà tozo continuer siko toke vers direction Kabamba toujours na Prince Kasavubu. Voilà donc tobimi oyo eza direction Kabamba. Je crois que lycée Kabambare yango oyo lycée Kabambare yango oyo. Et puis nanga LO toi na maison communale il y a commune il y a Kinshasa mais toujours sur Prince Kasavubu. Kabambare yango wana toleki toke siko vers direction il y a Kabinda. Voilà. Aux stade à Cardinal Malula yango wana toleki mais toujours na Prince Kasavubu. Tomoke siko vers Kabinda. Mona oyo eza station Kabinda tokomi siko na croisement Kabinda Kasavubu toujours sur Kasavubu totalaka banzela oyo ndenge yango ezali donc croisement yango wana Kasavubu Kabinda toleki tozokoba kaka tozodécouvrir quand même nzela yango ndenge eza. Très cher internaute, toke siko vers croisement Dima yango monde bazo sape nzela yango wana yango nde kenda ti Zikida et puis Prince bozo monde yango nde continuer ti na Zikida et puis okebina ti na boka c'est sika tozaka la fois passée. Voilà donc là toujours na Prince Kasavubu. Voilà tozoko bakaka stade de martyr wana martyr na biso yango wana toujours sur Prince Kasavubu. Ok. Voilà où ils ont triomphal. Pour les hommes, ils ont triomphal. Je crois que tu vas expliquer bien tant que tu quittes. Voilà donc tu vas continuer.
toujours continuer toujours na Prince Kasavubu. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Papa comment nani? C'est Ramsès Numbi Moïse. Ah papa Moïse. Na les gars papa Moïse hein. Papa Moïse on meka muke ko ça moi commenter pour Angela ou Prince Kasavubu puisque toi qui pendant ko visiter na Prince awa. Na habité Prince en par rapport de battre muso wa wiki mabulu. Ba muso yi bazo sala mémoire l'enterreza. Na habité ko le bani sur ça. Pour nous mais ça qui est ceux qui vont attaquer déjà les locaux, il faut patienter. Okay. Parce que ce peut passer là on peut dar peut-être qu'ils appellent pour baby ça. Vous comprenez? Il faut aussi le comment soit dirance quand même. Il faut aussi le quoi 2 jours de ça nini et pour fi wala ndé za mabé. Donc le col va venir déjà misala bango va continuer ka misala toujours pas molaka bango nzambe vraiment a béni bango. Dès le moment. Tout le monde après que ça minango ba miso on ba biscuit donc ça bukana mais la cette fois-ci va bétonner penza. Il faut bétonner parce que par rapport il y a temps il faut bétonner. C'est pourquoi sur bakena loko pressé et que ça peut moi dirant s'il y a moulaïté vous comprenez et kobeba. C'est pourquoi bisto lingi loko moko za la malembe mais et za la kabena dirance. Ozo dire ndé ngwana vraiment. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Voilà kaka bande konde bazo meka ko saba ko pesa ba vie na bango par rapport à Nzela voilà donc quand on a expliqué biso que toza kaka na Prince Kasavubu mais na boulevard triomphal na meki muki ko expliquer biso elongo que su ba mituko ezo kende bo et que bimati na 24 kuna na 24 et puis ezo zonga koto et que ba première koitro mais toza kaka na Prince Kasavubu voilà donc biso tosi kolanda nde bandeko na biso bamisu bapesi badoléance bamisu bafélicité bamisu baencouragé voilà mutu na mutu selon avis na ye voilà toujours na Prince Kasavubu toujours avancé muke na mai ya kalamu oyo tomekaki kolakisa la fois passé na direction wana kuna mosusu mai ya kalamu oyo ekaboli la fois passé kolakisaki la mais awa tomona toza sikoyo na ngambu ya Kinshasa voilà na commune ya Kinshasa ma yango wana terrasse yango ya kalamu toujours na Prince Kasavubu voilà toujours avancé toujours na Prince Kasavubu tobimi libanda ya Prince Kasavubu te toujours avancé pour que au monde appelle stade de martyr toujours na Prince Kasavubu na commune ya Kinshasa merci. Voilà donc toujours na Prince Kasavubu quand on a idéologie tous on a découvert le Prince Kasavubu quand on a l'examen qui m'a kalamu ya wana frontière na sima mukoro na ngande na baki Prince équipe na di 30 juin kuna et puis place na temi voilà tout na stade de martyrs na porte ya stade de martyrs si Prince Kasavubu voilà le stade de martyrs ya wana en tout cas plaisir à trop vraiment parce que tout le monde ici comme défait ça tout le monde peut ici à féliciter et Zali donc voilà toujours kobakaka ndeka genre na cadre ya découverte na biso bana mboka ba olela ba musu ba féliciter ba musu ba olela likambo travail qui est rapide voilà ba mingo ole bezate notre bana biso ya biso podcast miso mona matoyi e yoka. Bandeli Mexico yo ndetango na biso lelo lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala
yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya voilà très cher internaute kaka na idéologie toza nango ya découverte na biso ya Prince Kasavubu je crois que tomeki odécouvrir yango biso na bino elongo donc sikoyo tobimi na boulevard triomphal mais toza kaka na Prince Kasavubu triomphal bozomona bisika j'entends azobalo la caméra eza déjà oyo ezokende ti 24 voilà et puis oyo ezozonga boye oyo ezozonga kote oyo eyokende ti bapremière ri bakoitro kuna voilà donc je pense que émission na biso tozosukisa yango awa tozochite déjà mais nazaka na Prince Kasavubu voilà merci beaucoup na bino nyonso oyo bozwaki libaku malamu ya kolanda édition na biso ya mokolo lelo oui donc na remercie bino pena nzambe alola amona bino et puis un grand merci na mabosi nanga oyo nalinga mingi donc émission na biso ya mokolo lelo tosukisa yango vraiment awa kandi na baki toza na Prince Kasavubu mais sur triomphal donc boulevard triomphal yango wana nsima mokolo nanga c'est Kasavubu donc tozaka na commune ya Kinshasa merci beaucoup wana topetani bonne émission ezali koya bye bye matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza te moi misale monani linga kolobeza te touti mosika esasal tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza te moi misale monani linga kolobeza te touti mosika esasal tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa